Nzamba la kisinga. Nani wana? Nzamba la kisinga to ko téléphone wana. Okosi. Loba to okosi. Naloba. Loba. Naloba. Loba. Na panza. Panza. Na sakola. Sakola. Eh ko ya eya. Nzamba so tali sangai. Bon. Baza complot. Tata lokuta. Esa complot. To complot. Esa complot. Basangani. Banani. Ya liboso bani na ma. De mutu ali liboso comme ne bani na ma. Ya mi ba le bani na ka. Ya mi sa tuté. Te lokuta. Te lokuta. Benjoma. Ate, ebatida ma. Ebatida ka. Ebatida te. Akosité. 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 Benjoma. Non c'est Bazali Koba. Fabiala Dalilamba. Poti sikona na lati elamba. La porte est oui. Mana di ona fofa na mutakala. Afani mutakala. Trouble mamba koti na minute ona baka. On a kobakola na ngopenza ba. Yebe surtout l'église. C'est bien moi pasteur l'été yakanda. Frappe na le frappe na rito. Na ko bete batolo lengo na bakolo na nyati yo. Na kwesi yo. Okota hôpital. Et le papa chéri binadama. Et bale kauki. Bambi semine ne babini. Miliki na biberon. Asalaka na besoin ya mapate. Kasi mon kolobatia kai na nkopo. Et c'est un kamapa eya. Souverain premier. Pour la pambola. Mon frère, on va blague de ma camona solo. Si on continue à blague, on va ma belle. Tant bazo kritisanga yo zo seka. Tant bazo pakola ma salite na bêtise yo zo seka. Landa. OK, d'accord. Omoni biloko musuba bazo loba. Okanisa te soki nazo tikela bango te ba loba. Soki nazo tika te loba. OK. Eli koloba te ke naza soba. Naza soba te. Pour autant na pete pesa de ma voiture, ma fête. Le côté. Lipamboli c'est bien. OK. Lipamboli ngai. Na sepelaki na lipamboli. Topesa pe bacondoléance na famille. Po toza na matanga. Pour démarrer ma casse de pour toza na matanga. Ye mo ka lobaki tozela matanga eleka démarrage salé. Et yo démarrer. Tozela matanga eleka pona banda siko ko démarrer. Esambela pota na ndako. Dans la télévision. Tant analyse papa, je suis mon salaire nzambe le premier à analyse. OK, on a raison. Pour tout le monde ba eko tchanga trouble. Ba baby c'est moi même na cop. Ba wario so bazala ki 1000. Ngana koma ko soit 5, ya koma ko soit 5. OK, yo to bana ko mona pasteur wa. Pasteur wa. Après fait sali de kona ba vidéo sali. Yenda yande ko kota na cop na ngai. Hein? Papa Moussa la nzamba eba kai na télé. Moussa ne eba kai na yango effectivement. Yo la yekaka. Na yango wana. Bosa bato ko ta la TVD. Donc banda makamwa YouTube e banda. Banda makamwa YouTube e banda. Je suis pasteur numéro 1 ya YouTube. Oh yo kake l'homme du moment yeyo. L'été ya kanda. Ozomona. C'est-à-dire mutu nyonso aye kokota ndeko kanze mu. Nanya koti na bilanga nanga. Lo somade sumasa kasite elo kote ndeko moniye akoma solo. Oh, amama sausa mawe. C'est-à-dire vienne à kota nyelanga nangai. Viens de dire à côté de la ngai. Faut que l'on va vérité. Bonjour fidèles internautes, nous sommes Clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres Bakali Prince, garçon de disque, très heureux de vous savoir très en train. Je suis là pour vous servir. Je reçois un grand homme dédié à la personne de Pasteur Lité Akanda.
En tout cas, émission à l'élo, a explicité sur certaines zones d'ombre parce que beaucoup de personnes en parlent. Ces derniers temps, concernant ces grands hommes de Dieu qui est pasteur, il était à Kanda, tout le monde va comprendre raté. Mais moi, personnellement, je suis convaincu parce que place au moni Bible Zali, qui va faut soit sérieux dans ma maman, pour Bible va sakana na moti, c'est un pasteur. Raison pour laquelle va bien va était à Kanda. Tout le monde va pasteur rebelle, Bible sur le soit qui côté va kuluna, va apôtre rebelle à l'époque. Au monde il non soit qui côté va kuluna se déguiser à prêcher na ndenge batona ba ndengeli. Alors comme abimé la bongo étant homme de Dieu, tout respecter en haut. Merci mon patron de la nation, tonton madame tu bosses la française la plus belle, merci à toi. Merci à toi, mes différents partenaires, plus sponsors officiels. Notier, triple nationalité, congolais, français, américain, merci à toi. Triple nationalité, Zalaga Moko Notier, congolais, français, américain, consommer sa chanson au thème. Noël Kamal est nécessaire à Djobourg. Et puis frère Chala Namaketa, à la Katia Ville, à Nebraska, aux États-Unis d'Amérique. Un grand de la musique, frère Chala Namaketa, patron de la musique aussi. Au salon de Bonanzalate, Porsche de Likia, à Londres, spécialiste, il y a produit pure cosmétique. Savon, des toilettes, sérum, thé, mbata, thé métissage, mbata. Azana pour la solution, et puis MHLMB Resto Bar à Bandal, et puis Willery, chez Ya Marie-Hélène Linongi Mama, patronne, il y a Gauthier Mascotte, l'homme des grands événements. Boni Boni Bassango, il y a Dédé Lucas Cashman, il y a Madame Mami, sa femme d'affaires. Merci à toi, Petit Nana Bénit Salakwa, Yé Alingarabongo. Pastalité à Kanda, il est ici sur clébois.com. Pour les plaisirs. Et Nat, un caméraman qui sait bien faire la chose, à refonder la caméra. Pastalité à Kanda, bonjour. Oui, bonjour Bakali, Prince Bakali. Bonjour Topé Mbote na bato nyonso oyo balobi ete na mosala oyo biso tosalaka balobi ete ndako oyo eyambaka bapaya te eza ndako ya mabangoli te. Ndako esengeli eyamba bapaya po etalisama ete eza ndako ya lipamboli, eza ndako ya bénédiction, eza ya liboso to mpe ya suka te, kasi lelo eza ya liboso. Kotia makolo na ngai na chaîne Clébois tata pambola bato nyonso oyo baleka na Clébois kobana na moto ya suka ya liboso mpe na oyo ya suka. Bible eza clair. Yambo ete biso toya na mokili eza na bato déjà si baya na mokili. Oko remarquer même na Bible on a fongoli mingi tozongaka na oba apôtre basala. Na yebite soko zo comprendre. Très bien. Tozongaka mingi na ba oba apôtre basala yango biso tolandaka matambe na bango. Dango yebe epa ya bato fo yeba ete eza na bato moko bavandaka wana. Eza na bato moko pe babanda wana. Tika to pambola bango po basalaki pe musala na bango o lelo biso pe to kutana na Prince Bakali na tina ete ya partager pour le commun nzambe. Je suis le pasteur Lité Kanda, monde entier mon climat boyebi, ni bino bolobaka frappe na le frappe na retour. Na pesi bande konanga nyonso ya monde entier ya diaspora, sika nyonso bizwa mibino yawe nzambe tate ya likolo apambola bino. Merci na conseiller privé o yangai Pablo Kitambala tata pambola bisika bizwa miyo maison Kitams. Merci pour l'invitation mon frère pour la pambola pambola. Merci beaucoup Pasteur Lité Kanda ndingo bikolo apambola ngai parce que biso tozalaka bana na nzambe raison pour laquelle toyambaka bato nyonso toyambaka catégorie nyonso tout lelo nazala Pasteur Lité Kanda pour la plaisir ya bato nyonso tout bato la mission dans le monde. Alors Pasteur Lité Kanda bon évangile ils ont très bien. Oui, effectivement évangile les autres qui bien. Kasi na kati évangile toyeko kutana na ba problème ya makasi na kati évangile. Na kati évangile o tozo te ya lelo eza o ba apôtre ba te ya kité. Oui, c'est bien. Et si ka ba faux bazali, ba frère pe bazali. Eza lokola biso ba pasteur Lité ya Kanda. Lité ya Kanda ezalaka kanda likolo ya lisumu. OK. Likolo ya mabe. Mais tant on a dit à Kanda na dit à bon mutu abongwana esengo ya bonzambe ekota kati na yi.
kasi bato bazwaka ngo le contraire. Pourquoi l'ité ya kanda? Lelo liloba nzambe eza ya kokufa. Ebele bakomi côté ya pona mabumu na bango. Ebele bakomi côté ya pona ba famille na bango. Ebele lelo bamemi ki fanatisme na makamu na nzambe. Amema papa ata papa na yesu sala busoba ako reprocher yete. Ki fanatisme we konti na makamu na nzambe. Nozo mona biso balite ya kanda tozo ya wana pona ko bunda. Pona ko lesa libota na nzambe. Pona ko sunga peuple de Dieu. Biso toza batu oyo toza ka bato tozo ganga. Ba sentinelle tozo belela. Oya ko yoka yoki. O pa ko yoka te ayoki te. Liloba nzambe zo kende lisusu mabe koleka entre nous ba serviteurs de Dieu. Boyoka nyesate. Oh, soki na ngambo ba paye bazo yokana. Ba paye batala. Oh, mais nini biso ba paye kutu mwa kimi ezali. Mon frère, ya ngomona kanga na sepelaka, na fana na bato ya diamba, na fana na bato ba whisky, na fana na bato ya busoba, bata milanga bakuluna. Ah. Papa na zo kosa yote na mboka osoko ni molia poison enfant. Kanga mana mosala nzambe. Soko lingi témoignage na yo ebeba. Kanga mana nzambe. Effectivement. Oh, c'est le de la norme to rolia poison. Papa. Pendant qu'elle me bien, yo ça mosali na nzambe, obi kanga mana mosali na nzambe to rolia poison. C'est le donc banga yo. Oui, banga nde ba wana. Banga maite, bakali. Banga ni wana. Banga ba o wana. Nataka ba kombo. Oh. Lelo te kotanga te. Kotanga te. Poso ke otangi. Nga deje sina mesana na boloko. Yo nde na no kotati. Na kotati na banga. Sikoyo. Tangu yo zo kote liboso, nga kuna na prison bazo tangi na nga 8e. 8e boloko na ngai. 8e boloko. Pongani na zaboye na kota ndolo à l'époque faux soda bakanga na carte ya mabe faux soda na kota bandolo na kota ba mankala otamala na faux carte oh bakali omoni nga pona bongo na motema avant comme pasteur so na ebisio makamonga na sala na mboko kondima te na sala ya bêtise pour tout ba transport to sala ba faux carte donc bakanga babi yo loko ni mona seba toza soda ndolo prison ya mabeko le siko mutu akota ndolo est-ce que ko banga soit disant un pasteur donc soit disant un prophète on s'appelle la somme ya cachot wa kobite tika conteneur na tala bakanga na conteneur moko wapi zela na betelo lisolo très bien ngai bakanga ngai na parking njini oh oui bakanga na parti anji mbule bandi na ebisi ba ye mone mbula ndenge bandi bo moye ya kobimela boloko ya oh papa to tobola plafond to bimela likolo na tongo ba policier batala bo cachot vide to kimela wa bikweza yi clôture oh ezaka clôture ya ba mninya mabende mikuse to likolo bo kwela to kwela se to sote mabende oh na fait soma kambo solo bakali pozaka ebele oh to bima ba o balingaki bible mingi batikala o banda agressivité kala oh yango monisco mkola lobi te mwana ofona benga ye akoma mosali na mosali pona nzela na ye bato ebele bakobongola mitema oh déjà mon frère ebele ekomi ozwango bablaki on appelle l'église ngai oh mais ndenge toyeba église nyonso yango te oyebi combien de bato bazotala biso bakozala combien d'abonnés tola 5 000 abonnés déjà 5 bandimi déjà bango wana oyebi kosala raison mama na idéologie oleki na bango basala bamabangu boye na lisasa wana eza kotia bato makelele matoi kombrie famille osala raison kombrie bata maladi kombrie bana nchiki ezopesa kitoko te osala raison de mama na idéologie ya boye nde oleki ya lopango ok to évoluer par rapport à l'émission la biso parce que quand on va au la biso ba ya wili musheni code mboka abi prince bakali comme ozo ya ma pasteur était à Kanda dans un enseignement dans la édifié par rapport à la parole de Dieu à travers ya wili musheni code mboka voilà na tindeli message plusieurs fois
na éviter des éléments loba pardon timela ya Willy moucher message déjà ya Willy bananga na yeba yo na na lia mbongo na yo te na ebiso ya Willy kozela te na kufela ya Willy kozela te na bela bala na yoka na pesa kasi yango pete na bakisi supu na senti lelo ya suka 90 fois lelo ya suka na ebisi ya Willy moucher na bi ya Willy sala une semaine fana na ndako mbongo wana melaka lundi o kabaka lundi o kabaka mercredi mardi ti dimanche kangisela ngai lité ya kana azobala et soutenir lité ya kana na domaine ya libala papa balobi soki ya Willy asali yango te ekozala pasi très bien ya Willy moucher message ya mwana na tindi. Merci et puis message on appelle à soit adressé à moi parce que dans mon salle dans nzamba azobala et ça en fait et ça ozoboa kana mabanga de ozolona batunet ba maman Emilie Nzemba spécialiste à béton dans Londres batunet ba chips kabengele l'homme de Simer il à kanda zobala batunet bali champion d'or na kata la Rochelle ba ya Willy Pessier de les bailleurs de faux et puis Jean-Paul Welly de London avec sa fondation Wellpay ensemble de construction à venir et puis batunet pourquoi pas Mimi m'a tous la romantique Batunet ba MK7 ali so antiko ima koye la poule elle professeur maman Monganga maman Lisette Lokange mami l'idée à Kanda Azobala. Alors l'idée à Kanda donc il est par rapport il y a deuxième version à l'émission na biso na yamaki collègue na yo sa prophète de l'Ilesi alobi yo ozalaka pasteur te toti la otia yo na rana bango koyoka déjà collègue na yo atio collègue parce que aux pasteur aux pas convaincu que aux hommes de Dieu et puis soudain on l'a dit et ça a bisoté et ça va salir dans ça koyoka propos ya bongo apparemment à ça convaincu que aux pasteur effectivement à quoi vous avez raison tout comme pas que vous avez raison na pesi na mbote moto nazo pesa ya liboso kwaza mukuru na ngana na âge très bien ya mibale po abanda makambo na nzambe liboso na ngai bible o totanga kezoloba ete mwana mokie abetaka mbonda pe bakolo pe babinaka ba David babanda ministère na bango okoko imaginer ti na kati nzamba moboko libibwele mosali bilanga sola nya ngulu na nzoto solo ya nya soso na nzoto sola nya mabata na nzoto sola kimpuka na nzoto sola liziba ya mbisi ya mai na nzoto ko musala David bane ko sala yango wana voilà kasi bon nzambe tata ya likolo abenga David to apona David la nanga bien mon frère ça sonne très bien ça na yo so yo zo sala ba blague ça na yo mai na no sala ba blague na sala ba blague te ba bi ba kala ko sa ta sala très très attentif David a outi na zamba aye ko beta Goliath après avoir ko souffrir na après ko souffrir na zamba beta Goliath au mona makambo na nzambe mutu a minimiser muninga te très bien mutu akitisa pe muninga te ne jugez point ozolanda ngai nzambe ayebisanga boye okoteya évangile na nzela ya comédie très bien bible ezoloba boye landanga mon frère tosala bablake te parmi bafruit ya Saint-Esprit joie eza na kati landanga bien voilà trouble moko ekoti na minute oyo na mboka oyo nakobakolela ngo mpenza bato yebe surtout l'église c'est bien moi pasteur lité ya kanda frappe na le frappe na retour nakobeta bato lolengo na bakolo na nyati yo nakwesi yo okota to hôpital eloba papa chéri binadama ebaleka uki bambisi ya minene babimi miliki na biberon azalaka na besoin ya mapa te kasi mokolo batiaka ye na nkopo esengaka mapa eya souverain premier ola pambola ye mon frère kozo bablake te makambo na solo soko ozokontinue bablake okozwanga mabe ntango bazokitisa ngai ozoseka ntango bazopakola nga salite na betisi yo ozoseka landa omoni biloko mosusu bato bazoloba
kokanisa te soki nazotikela bango te baloba soki nazotika te aloba eli koloba te ke naza soba te okobanga mpe te apesaki bavoiture bafeste eloko te lipamboli c'est bien lipamboli ngai nasepelaki na lipamboli topesa mpe bacondoléance na famille po toza na matanga tokokodemare makasi te po toza na matanga ye moko alobaki tozela matanga eleka démarrage esali tozela matanga eleka mpona banda sikoyo kodemare yango mona azolembisa mwana nzambe ayebisanga na koservir ye na comédie liloba nzambe esani ezokota très bien mon frère Bakali landa YouTube bien eso moni te ke makambo nyonso onga na banaye kosala makambo nyonso onga na sala na YouTube pendant 5 ans yango kulutu na nga deni aye kosala te alandi ngai papa bavie toyebaki bango eza système tanga bible esambela kota na ndako de la télévision ntango baanalyse papa je suis mosali ya nzambe le premier ya baanalyse wana oza na raison kutu bango nde baye kotianga trouble babebiselinga meme na cope bawario so bazalaki 1000 nga nakoma kozwa 5 ye akoma kozwa 5 yo tobanda komona paster wario babreve ezali ndeko na ngai bavideo ezali ye nde aya nde kokota na cope na ngai tata mokolo na ye kokota na cope na ngai mais tosola bien tata mokolo alali na ba kwiti lelo mono bana devile simbongo tata mokolo ona nzembu nakataki jeton eza jeton te oyo akoswa ngo jeton etali yo te de tu t'en fous papa omoni ngani na zabo likambo ebengami mafu domaine ya ngai mais ça va reconnaître pour tout que soit ba feste na ba kasa ba sanga oui naza reconnaissant oh les gars des gens non c'est na pardon non effectivement te wana eza makambo susu wana eza ba problème mutunda botisaki ba problème tokene ko luka to boma moto eza ba problème tabotisaki mais on azo parler ça par rapport ya ministère très bien ndenge mutu akobenga muninga na collègue mwana mukete très bien na ministère mutayibi ba age na biso na bonzambe za kobelenko kolo nzambe na age okoza mukolo na ngai parce que na bonzambe kolo ba mesure ka biso eza na mutu muso aza na bonzambe ya linzata muso aza na ko ya ver muso aza na ko ekolo muso aza na cantine muso aza na bassin muso aza na ebale muso aza na sakoni muso aza na ko ebale voilà ça dit ye penza za évêque atonda siko bonzambe aza irréprochable un évêque nazoloba évêque ya bible okanisa te nazoloba évêque général na bamukuna bavieno bamukuna bamuta motema mokuse nakoya koloba eloko moko wana bombarde na bato bakane kolina ngai te bayibiévêque général esalaka mukuna papa évêque omoni mutu nyonso amikomisa évêque na mboka oyo mutu atya ya sati ye moko papa omoni ngani na sago biloko nyonso omona nasalaka mutu akomisanga aza te nga moko nalamuki na ntongo nalati costume na tie col parce nasimbi bible nzambe abengi ngai ntongo etani na change teni nalobi nzambe aseni amatisi ngai nalata 3 pièces première pièce yango ya basango deuxième pièce yango oyo eza antibal étole na français na anglais na lingala antibal ozo comprendre 3 pièces wana mote papa mosala nzambe ayebaka ye na teni mosala nzambe ayebaka ye na yango effectivement na yango wana boza bato bootala tv te banda makambo ya youtube ebanda je suis pasteur numéro 1 ya youtube oyo kake l'homme du moment yeyo lite ya kanda ozomona c'est-à-dire mutu nyonso aye kokota ndeko yokaka nzemo nani akoti na bilanga nanga
Lo somade sumasa kasite elo côté nebo monié akoba solo oh amama sausa mawe c'est-à-dire vienne à kotane langana ngai vienne de dire à kotane langana ngai photo no baka vérité bakosongela yo tika via ça matanga kasi te na matanga toza ko expliquer pe na kati ya matanga nena langa yo obo yango pona nini papa bafe bayebaki YouTube te voilà fi ayebaka makambo ya YouTube te fi banda koti YouTube na odese ekoki te ba 6 mois ba 6 mois makambo tozoloba ndeko nanga fo tozala clair ozo comprendre fi 6 mois 6 mois 6 mois na YouTube 6 mois mais na 6 mois kolo patie loboko na ye lokola azala déjà bato bayeba ye déjà mpo na vi na mosala oyo ezalaka okoko se déplace moyebaka motu moko abondela mpo na yo aprofetiza mpo na yo lelo esengeli azala oyo azala kasi eza mpe na bato ebele bakomi kobosana bolamu na ta ya moki c'est-à-dire nga naza ikoni na YouTube na internet na basali ya nzambe papa naza motu oyo naya na système nalobelaka bamusicien païen nalobelaka bamusicien chrétien mpe nalobelaka bapaster ozolanda voilà c'est-à-dire kopi oyo ya ngai yango wana nga nasalaka ozokomprane c'est-à-dire même ozoremarke te même ata ndenge bato bamonaki nga na kulutu moto atikali koloba teke afuli yo ya te ofi esakutanga dana na fulama na YouTube de comment il se fait combat cash ba featuring ok ba featuring ba rencontre to kutani to pesi makambo mais la carte européenne makambo wana ba bazo critiquer pe pasteur Warrior et il a sima déjà au fulama ba musicien ba ça ebele sa polémique pourquoi aucun groupe il y a bâtiment où il y a musicien moko et ta homme de Dieu parce que préoccupation oyo et ça va bien il va loba qui yango ba champion adore ba yaouli pesine ba Dede Lucas Cashman et puis ba Junior Yombo ya Gisèle si dans la carte ya Belgique wana ba tumaki ya wana ba Christian considéré ba Bitras Bakali pasteur l'était à Kana ba Warrior ba yesi ma ya flama kala ba mise ba ça et belo so mona déjà une forcément ya division oui mokili ekokoloba division kasi nga nazomona division te papa omoni frère mosala nzambe bayebaki na message très bien lelo mpo mosali na nzambe pasteur Denis Lesi akoma mosali ya nzambe bawario babana koconsidere eza par rapport à message oyo apesaki ya le 18 nga makambo ya le 18 nzambe alakisa yango te nga nzambe mpona koma pasteur ba warrior ezalaka facilité na luka yango te na senga yango te soko remarquer na tango akala na sa parmi bato na bande ko kene ko assister na ba répertoire faire égale la geste de nuance ngana bande ko kene même la samba pona ko kene ko tala ngema makana le roi de la forêt igwe na soutenir Jibe. Mais tant qu'on a pas soutenir Ouera dans Jibe à l'époque, il y a Wenge 4x4, nous plus inconscient. Très bien. Nous pouvons pas une dimension. Vous allez remarquer cicatrice mon azana moi sokozo mon. Très bien. Pota oyo et soangai à l'époque Ouera dans Jibe na Fikini. Mutakokabola bango asaki. Ma concert ya fara. Concert la fara. Ouera na Jibe 6 fois à l'époque. À l'époque tozoka banzima ba Jeannette Bombole mutuka Jaguar et na terrain Kofi Koto Jaguar Jibe Koto Jaguar Opa mon konti kola pa mo bisika biswa miyo Asa la Côte d'Ivoire Kofi Olomide la Côte d'Ivoire Double King Tata pa mo la Double King voilà Double King Tata pa mo les maîtres de double des mers les maîtres de double des mers Kofi Olomide Tata pa mo la Tata pa mo la
ici. Bon, héritier Watanabe, Gogan, l'homme de mi-ange, mi-démon. Mami, mama. Yo. Et puis la plaisir, on a homme de Dieu, Mami, mama. Yo. Matela, maman la matamu. Matela nani. Matela. Gogan. Matela ye. Héritier Watanabe. Mais c'est le chanteur. Motona Tembe. Voilà. Tata Pamula yo. Abunda kabitumba tina suka mwana mobali. Très fort. Akata kabitumba. Tika. Nzamba zo révéler nga makambo ebele pona Gogan. Na olobango prochainement. Oui, ça prophétie. Nabi nzamba zo révéler nga makambo ebele pona Gogan. OK, ya malamu hein. Pona moni saki bolamu na ye tondi. OK. Nzamba ba déjà opusa nga pembeni na ye malembe. Gogan, mais c'est le chanteur. Nazo mona yo. Luka para petit na mo Benit Sala kwa ko kidina iko. Benit Sala kwa kola pamula yo. Voilà. Ayambanga déjà une fois. Gogan. Ayambanga na plaisir. Naza muto na pambola ki. Po mukola ayambanga na ka préparation ya suka ya générique oyo. Ah voilà, mami na kraka sakasai. Yo. Abenga kinga mosala nzama lobi yo kama lobo eza na kati. Na ebise Gogan mfanda. Ogani. Olobela déjà. Lobela Gogan déjà na bi papa. Ogani. Ya mama générique mais Simba. Bongo ta na zoye bango na chama ina muno. Te ba lobi papa. Kolobela musicien tiko lobela te. Très bien. Prouver biso que musicien na za ya yo. Soki nzembo ebimi to mona oye papa. Ngana kende sika fale zo sa ba musicien test. Alors ça les tests na nzembo na ye na muti. OK. Avandi ka boninga avandi be fali avandi boy. Abeleli ka musicien aye ko sala test. Chéri fini ka ngali kuta. Kuna na sima ba beti ma moko chéri fini ka ngali kuta. Là c'est bien. Ogazi. Là c'est bien. Plus définition. Tabu Fatou. Ma maman na bacham. Ah fali fois songa na album wana grand chemin. Bible besoin de chaque chose à son temps. Mais on met net ba album wana te lelo. Lelo ba fallait kiti. A kiti te ozo écouter. Papa na osala lesu ebele. Na yo mo sali na Nzambe. Ngana palin. Yo sala so ebele te. Zelo na beta ngona. Pasteur Lité Akanda, obeti un coup. Si. Na pe mana ngaso. Et puis la bandi. Donc un coup no beti ya mai na campagne des amai oyo. Ah na palo betande ya oyo. Na kanta ya ndenge mususu. Merci beaucoup, il s'appelle Lité Akanda de Homo Shikena parce que la télé c'est l'état. Voilà, c'est ça message quand même. Voilà Lité Watanabe. On a Gogan ici na neki. OK, d'accord. Nazotalisa sikoyo. Batu bayeba. Po etu oyebisanga ete omonaki ba musicien ebele te. Nga na soutenaka musicien nyonso ya mboka na nga Congo parce que baza fierté na biso. Bazokunda mpona mboka. Kasi na lansaka message avana koma père spirituel ya bawarion. Message na lansaka eza boye. Ntango fali azokende kobeta na arena na France, Samba ebisi nga pesa fali message. Na pesi fali message na lebier te fali poto eza ya koyinda kombata tomboki kombata siliki mais tika na ebisa yo nzamba lobi na biso kendo zobeta na moni 11 ans depuis musique na poto sani esila na 11 ans wana nazomona chiffre 1 liboso 1 plus 1 égale à 2 nyonso ebandaka na moko nde ekokita na oyo ya mibale ozomona ntango napesi message ekokisami ntango fali aye Kinshasa fali ayambi ngai na palais na makampagne ozala moko enveloppe epesami azalaki nanu prêté. OK, ata transport so le transport napesa. OK, alobi papa futa transport moi ça na yo mais action de grâce wana yebinga na fali kokota na makambo na biso privé te bakani kokota na privé te ndeko na s'il te plaît soki ozokota na privé wana ozopesa pasi quel article landa voilà awa okoti na YouTube supporter nyonso koya na YouTube
ozala pasteur, ozala musicien, yebango YouTube eza place ya bato babela mitu. Eza église na yo te. YouTube eza lupango ya famille na yo te. Soko sali bêtise, tokoya kolobelo na YouTube. Wana na pasteur. Wana nazebisa mutu nyonso. Pour na YouTube comme système ya kokananela. Papa nga mutu abenga ngai ayebisinga nanga yebisa yo. Ayebisinga pasteur Denis Salobi boye na yebisa yo. Soko tangi lisu kombo na ye. Okota makala. Wana mutu ayebisinga yi. Te landa te wana mutu ayebisa ngai. Est-ce que likambo wana tango lobaki yango sentiment na yo to papa Denis mutu atunaki yo. Papa Denis a bien été moment où il y a ko sala mutu mabete. Papa Denis a ko kangisa mutu te. Na sepeli makasi. Ozolanda. Na rappeler logo moko. Vous dit pourquoi maintenant na pasteur Denis laisse écoutana. Pourquoi? Oyebi pourquoi? Je n'ai pas dit. Pasteur Denis laisse auti ko yamba. Auti ko yamba edimwe na ndaku. Ya edi. Ozomona ke boyokani wana epesi kitoko makasi na mai ndombe ozolanda basakata oyoki mosala nzama bakasa musakata zena na rappeler le comment na tileli passer de Niles di message papa de Niles akoko zala swati papa leki na ngai to papa kulutu na ngai mais na ndimiti aza mukola papa na nga papa ngana za mutu ya natali papa na ngai oyebeli ko passer de lesa lingila ngai ayebaka te eza makila ngana za mutu mai ndobe papa na nga mutende mologo mama na nga za mbata c'est-à-dire ngani na za boye papa soko so lukangana Denis sitoka bwana Denis nenga za boye ana place ko changa ite po famille ya mai ndombe ne batu bakoya ko ebisa etika oyo mwana na yo baya ko tia mascot mai ndombe papa na ngaza molobo mutende kota ba etika ngana sa bosiko siana famille kele soko tuni famille kele bako so famille kele eyeba na famille kele ngana mutende papa na ngaza mutende c'est-à-dire attendre bani koloba mabe na sebisa mutu abenga na téléphone ayisanga ke mon frère Denis Salobi soko tangi su comme na émission akochonya bo na boloko na émission merci à la journaliste ça la ngai tinga na rappeler ka yeba ngoko banda lelo pasteur Denis Lesi asa papa leki na ngai c'est-à-dire nganya ye mai ndombe ozomona bana mai lokole komi bituma bikolo to bundaka bituma ya bikolo ngana mwana mai ndombe très bien nena zaboyi omoni biloko esala na nzoto edimbwe pana nga pesali bakuka woko zwa ya yosko ya bamtama papa nazoyebisa yo oyebi tangu bitumbe yaki tangu namoni wena loba komisa banzoi ya denela kobabisa banyoka nabi wana biloko na biso mai ndo siko ngana ningena soutenir ya Denis na bangolo ngake bima désordre papa ngana la famille kele pe bangolo bangala diamant bangolo ngona sanga basende akobeta na désordre limité papa omoni ngana na sabwe na ebisiyo lelo soki ya Denis Lesa siliki na mboko yo papa kokende de gauche à droite te mutu akokite kanga ezangai papa biso balobo toyebani batama indombe biso papa mutu akosa yo te biso batama indombe toyebani mutende nyonso azolanda nga mutende nyonso ama indombe famille kele oyo bazolanda ngai toyebani basekret kolanda bible oyo tendeko na ngai soki à côté tokanga batu ba stop omoni biloko nyonso edingo aza nango nga na nango papa na kuka na stop na machacha wala bela kuka papa mwana mai ndombe
abongwanaka na maloba me na motema tozala banzoloko si bakata biso etikala papa ebongo yoyokaki te ke vi alobi ete soki ya obimisa banzoi nga na obimisa banyoka eza biloko na biso naza biso makambo ya solo ok mais pasteur to évolué tomonaki bato ebele base pose baquestion babi okabwani na ndeko na biso Vincent bato base pose baquestion bayebaki yo beaucoup plus na Vincent monde ezotala biso tokosaka te Jean-Paul Weli de l'homme baotala biso Junior Yombo ya Gisèle Sina baotala biso Baptiste Michel patron Christian Considéré bazotala biso. Qu'est-ce qui se passe dans ndeko na biso oza confrère na biso journaliste pendant ça là beaucoup plus mais apparemment beaucoup na mo ba guerre mo boyo na yi bon guerre se trop dit ngana goza na guerre na yi ozolanga ngai ne naza boye naza na boulangerie naza pe boulanger yaza na boulangerie ya pamba elimelo bani boulangerie ya solo pena ya mapa et ya mapa te c'est significatif très bien et ça l'ICC ok mutu aza na site internet aza boulanger aza na boulanger très bien pour asala mapa il faut aluka boulanger mutoyo aya asala ka mapa ok wana za ndeko na ngai eloko ya mabe eza na ngote déjà to ke balende yo osala mapa yenda sa boulanger ya sa mukolo entreprise na yo osala mapa te yo sko yo osala mapa oyaki vers ye ok na anglais wana ok c'est-à-dire nako koloba mabe te mpona ye mais c'est juste soki nako koloba mwa mokie parce que nalingaki mpenza koloba te omoni wana baza bato tobai na bango kala naza na plus de 200 vidéos na site na ye waza na des sites na plus de 200 vidéos na site na ye nako koloba pena mabe te naza pena na barespect bela kopesa ye touti na bakomba makasi mais avant le cas ça l'émission regret nanga makasi eza po abenganga na téléphone quand abenga na téléphone ebisi papa limbisanga soki nasali mabe limbisanga parce que moninga esa yebiso na téléphone limbisa ye asenga d'excuse par rapport à yabali limbisa ngai nde ayo nde ntango abengi ngai osali bongo mpona nini landa osali bongo mpona nini nga na telefone nayebisi ye soki nasali mabe esala nini limbisa ngai pourquoi bolimbisi na ngai ya telefone ezalaki na pouvoir te oleka osalela nga émission landa na baaksiloko moko très bien mai esi esopanaki mai tolokota lisusu eza te ozolanda par là nabimi un grand na omoni na kitisi voix parce que eza likambo eza sérieux lelo nabimi un grand epa bato ebele mais fo boyeba yango ce que j'ai compris lelo na basiti kozala na bituma na bino bobungelaka ya bavi ozowela plus bavi na bino très bien ngai nasali na papa wana papa na nasali na papa wana plus de 5 ans ozolanda c'est-à-dire nazokamwa 6 vidéos to 7 vidéos ya mosali na nzambe ekokabola biso na site ekokabola biso eza regret na yo eza regret na nga parce que lelo oyo soki na yinama na mboka bato nyonso nafingela bango kuna oui effectivement nga na toucha personnalité bapoliticien kuna na basite na bango na toucha basala nzambe kuna baende na yo baende na nga na toucha bango kuna c'est-à-dire wana eza bituma na bino ya bayoutubeur tokokota yango te regret eza nango makasi mais c'est la famille oyo eselekeleki merci so tokutani tokopesa na mbote tokosolola très bien tokolia ensemble tokomela ensemble nga naza toujours aimé mais kobosana te lelo ndo ningo reproche ngai ke tiaka mpe comédie na place nango
na moment oyo combien de comédies na sala? On a plus de 200 vidéos. Plus de 200 comédies. Ok. Ba comédie ba yina ngai. Ba to ndenge na ndenge. Oso comprendre hein? Pas ces aka ya mwana parce que tant ndeko na yo bengi ya salaire ba senyo bolim sur téléphone. Pour gagner au succès là na téléphone. Très bien. Oso comprendre hein? Musalo tant to sala muta ko kazate. Muta l'équipe muninga na mayele. Azate. C'est compléta. C'est compléta. Mingi tant que na pena ba site na bino bino ne ba potinda ka biso loba boye. Fingela boye. Gangela bango boye. Kene nango oui mukolo siki fa ba pesa ka biso boye. Vous comprenez? Nzambe pas salaire ngulu. Vidéo bébéti na ndenge singele beta. Na pamboli ba tunyo soko ba accepter boyo kangai. Nalingaki penate na ko se justifier na ba télévision pour ça qui côté. Moi je suis artiste. Tout je. Moi je suis la petite tenue ko. Nyoso ko bima za comédie. Oyo ndenge mboke yebe ngai. Ah mais là soki na lati tenue oyo. Oya ki pasteur. Oui, eza tenue na ngai ya rôle na ngai incarna. Ah ok. Na rôle na ngai ya pasteur. Nzamba ebisanga oza comédien na nzela na yo libota na nzambe pe ko sere. Ah ok, to comprendre. Parce que Bible ezolo ba parmi ba fruits ya Saint-Esprit, joue eza na kati. Makambo yo lo ba eza forme moko lo kwa ya ko sexa ba tout mais eza pe na message na kati. Merci Pasteur Lydia Akana, ça n'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi d'être à côté de Pasteur Lydia Akana parce qu'en tout cas, merci pour votre attention particulière. Mais on ne va pas clôturer l'émission comme ça, ça va pour autant donner une dernière parole par rapport à cette émission à Pasteur Lydia Akana. Pasteur, ils ont été là trop pour la Yamoula qui va maintenant. En tout cas, je crois bien. Ce qui actualité s'est présenté et routine la vie auprès de Nayoto chez le partout dans le monde, des internautes, il y a Cléwa.com pour la chaîne mère, il y a internet, message particulier pour l'émission. Merci Nazan et Sermo Makasi. Margena on a visité papa dans la cité, famille Les Mobimba. Très bien. La paix sur la condoléance, ici Kabiswa Mimino. Na été famille chrétienne de Mouteye baka domaine à Liwa. Parce que tant que biso to soka problème tout temps ba liba soka problème to yaka kotalisa bango liwe ezani et puis essaye mon biso bana nzambe to sepela ta muta kufika na ye na Yesu pour nous tous les akufika na Yesu ya monde c'est mon biso mutuya ko la pesa bango makasi na famille musicale oya biso pe kota ba yanzo très bien to kufela kipe moko Joski qui a moi qui a Mukuta okufela kipeye ba condoléances kuna na ngambu ya bashaka Congo na ngambu ya batu nyonso tata pambola bino kasi na bo sanité Pablo Kitambala tata pambola bisika biswami yo Pablo Kitambala na monta yi comment trop Pablo Kitambala oui azape mutu munene ah ok d'accord maison Kitams et ça maison production ti ouais ba makamwana ah ok d'accord soliko tu la sonné sur mon Pablo Kitambala enseigne Saïdi les grands producteurs na Turquie kuna na Istanbul poto à Turquie poto na kati ya Turquie mutasala ko bina fila beta na kati ah ok yepe mutazo ko musa organisation munene pona ite ya kanda pe Ozonke mona ye ayape ko te na Turquie voilà enseigne Saïdi les grands producteurs tata pambola yo Edgar Business isika biswami tata pambola yo Michel Bokechu tata pambola bisika biswami yo Mimi Bokechu tata pambolo bisika biswami yo na bo sanité awa ba oya ngai pe bazali ya José Mulumba ya Beni ya Barça ta Bible oui papa faut pas kutana wate li pambolo ya José Mulumba ya Beni ya Barça tata pambola yo Marcos Enfondo tata pambolo bisika biswami yo Charlie Schengen tata pambolo bisika biswami yo Manu Sakombi tata pambola yo Lobos na Fernando tata pambola yo Mimi Bokechu na Bela tata pambola bino Benin Salakwa tata pambola yo pour la soutien mon frère Watika a été Benin Salakwa alandela ka penza mouvement ebi to ebi penza mwana mokonzi Benin Salakwa mwana mokonzi voilà tata pambola bisika biso na posente le boss Jacques Sobanoka na kati États-Unis tata pambola yo na bosanité héritier Mbaka 7500 giga PC loko zo loko héritier Mbaka tata pambola bisika biso yo maître Patrick Mpiana
na kati États-Unis. Maître, awa ngana bandi ba problème. Préparer déjà ba procès ko enda futuka yaka ko songa déjà. Oh ah to c'est la kata on va so kunda matanga so le cas. Pour déjà si to la kata to na ba te belle photo tati. Voilà, oh c'est la matanga sani. Ko tumoli papa na nga mingi. Ozomona. Voilà, tumoli ngai papa mingi. Merci. Merci maman tanga ba ni ba profiter ba salir papa na nga de Miles. Mais to c'est la matanga sani ni. Et katozongela. Ya Willy Musheni. Kota mboka. Ya Willy tata pambola yo bisika biswami yo. Na ebi ete ba o ya ngai boza tellement ébélé na ba o to tangi Congo na ba o ba tangi te tellement bozé belé Nzambe tata ya likolo ya lola apambola bino kasi na bosanité eliki ya Christian Kambaji na France na Lille Kervin Kambaji Arlette Izoua Fanny Mbongo mère double na Paris ba o to tangi ba kombote olimbisi mutu ezaka moko kokoki mpe kobosana plus 243 89 78 37 à 29 plus 243 89 78 37 à 29 kola pambola kulutu de Miles esika bisamiye molimo motema na ye ezala pena na kimia na ebiete kokufela yaya na famille ezambo na mizwa yo te eza facile te na ebiete bato nyonso ya mai ndombe tozolela ensemble na yo po mai ndombe nde biso nde mai ndombe nde biso nde merci na papa Gentini Ngobila le bouffe gouverneur de la ville tata pambola. Merci beaucoup là. En tout cas, c'était Pasteur Lité Akana. Il a pu parler beaucoup de choses sur TV.com. Merci mon patron de la nation Tonton Mala. Merci Pichu Manga. Bon séjour à Kinshasa, la plus belle la française. Boss Lady Manga Pichu. Merci à toi Tim Skabengé, l'homme des immeubles, la vie des immeubles. Moninga ya HK hérité sur la carte ya Belgique. Merci. Junior Yombo ya Madame Gisèle Sinda. Couple Moko ya dansé la carte ya Belgique. Wana Gisèle Yombo. Gisèle Sinda ya Junior Yombo. Merci Christian Kos de Rennes. Qui c'est Diora, leader américain? Diora vient Diora, leader américain, à saluer quelque part. Merci à toi, Notier, congolais, français, américain, toutes les nationalités. Consommer sa chanson, monter ma s'abonner sur sa chaîne YouTube. Notier officiel, Noël Kamal est nécessaire. Dédé Lucas Cashman, et Madame Amissa Lucas, femme d'affaires, couple impeccable. Jean-Paul Ouelazala de London, avec sa fondation Wellpay. Merci à toi, encore une fois de plus, et à Gauthier Mascotte, leader à Londres, MHLMB, il y a Marie-Hélène du nom de Maman, boss. Il y a Marie-Hélène, boss. On parle de la côté. Hélène, boss. Oh, c'est une surprise. Il y a l'émission de Kanda. Il y a l'émission de l'ennemi. Il y a Marie-Hélène, boss. Il y a Marie-Hélène, boss. Yamarele, boss. Yamarele, boss. MHLMB, boss. MHLMB, boss. Yamuli Mouchel, boss. Et on a pas Nini wa tokolo belo moko. Yebisa boss. Moussa Nzamba zoba. Tazotala. Oko soba basket à solo. Tu vas jouer. C'est vrai. Yamarele, boss. Akola tu na costume. Yamarele, boss. Nani wana? Dédé Lucas Cashman, ya Madame Amissa. Boss. Boy, nini wana? Salon oyo mwasi na ema. Tika. Na batonge. Na Kinshasa. Tika. Salon ezana wifi. Na wifi. La personne sécure mais. Climatisation. Ezana na Kinshasa. Boyo côté mission ba tu sors ça passer diakana moto contre une émission. Diakana a faux petit. Moussa Nzamba za petit. A faux petit. Moussa Nzamba za la petit. Na yete kuta. Moussa Nzamba za petit. On va marcher à téléphone. On va marcher à téléphone. La présentation de ma condoléance dans la posture de l'île ici. Vieux courage. Le petit Moussa Nzamba za petit. On va pousser à Nzamba comme de l'île cité. Vous êtes l'hôtel. Vous êtes Nzamba. Alors continue que asa na l'équipe asa Congo na l'équipe aussi asa pasteur église yango wana combien d'abonnés papa 5 abonnés il y a l'équipe de Miles musica petit Opolike musica asa na musala nzambe ya lobi oui musica ana musala nzambe mais asa tu vas payer catholique à la bongo. Pouvoir même il y a au bois comme malade. Même il y a votre traité.
atraité Valdi. Mais tout n'a été. Tout n'a fallu. On a traité Valdi. Na traité na ebiso comme on a ça Valdi bon. Tena ebisa Loba. Tena ebisa Loba. Professeur Bimi. Loba ezanani. Professeur Bimi na sali Valdi bon. Professeur Bimi ezanani. Donc on peut confirmer les lots. Nanya sali Valdi bon. Na le sapejo. Le lisai. On le sait. Nanya sali Valdi bon. Tika. Venjo la. Malade à perte. Naloba. Nani. Naloba. Loba. Na panza. Panza. Na sakola. Sakola. Na nyata. Nyata. Oya. Eya. T'as pas me la vie. Ça a fini pour aujourd'hui, fidèles internautes. Au prochain numéro, avec le même plaisir, Prince Bakali. C'était face à Pasteur Lidé à Kanepi qui Sinjo a intervenu. Merci. Au prochain numéro, merci Nance, merci Bénit Salakwa, merci Kissinjo, leader américain. Merci Batunos Tumalina Bakali, Prince Carson des disques, journaliste actrice. Au prochain numéro, bye bye. Au revoir. Nzamba la kisinga. Nani wana. Nzamba la kisinga utakuwa kalifani wana. Okosi. Loba toyeba okosi. Naloba. Loba. Naloba. Loba. Na panza. Panza. Na sakola. Sakola. Oye ko ya. Eya. Nzamba sotali sangai. Bon. Basa complot. Esa complot. Esa complot. Basangani. Banani. Na sakola. Sakola. Na panza. Panza. Ya liboso bani na ma. De muto liboso comme ne bani na ma. Ya mi bale bani na ka. Ya mi sa tuté. Te lo kuta. Te lo kuta. Venjoma. Ate, ebandina ma. Ebandina ka. Ebandina te. Akosité. 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 Venjoma. Non c'est Bazali kopa. Fadiala Dabilamba. Poti sikona na lati elamba. Apote toni na oui. Mana di ona foko na mutakana. Avani mutakana. Ok, les autres n'ont pas ça. Asa mutakana. Nebi sakie bongo. En tout cas, merci. Ça n'est fini. Mermoz passe à madame. Nebi sakie avana mutakana. Et bien, maman. Car, Akosité. Merci Mermoz passe à madame Belina Kwa Oujbokassa. Merci à toi Mermoz passe Movier. Merci.